attaqué Mwenge Mobimba. Tu as déjà producteur ça chez Damagamboulé. Producteur no voilà. Si on a un landa lobby pe na palais na landa Landrine. Comment ça s'appelle? Landrine Oya Kofi. Bundé ça rappelle deux personnes côté au Kaya JB na Kaya. Côté Kaya Wira voilà. Ça sera terrible mais ce que bateau bele ba Maman Yasikeye Stoli News TV. Stoli News TV. Ah beaucoup tendez. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka. Maman. Bienvenue sur notre émission Lobato Yoka. Lobato Yoka présenté par Paul Mukendi. Moi, je suis Mukendi. Je vais présenter l'émission Oyo Lobato Yoka. Et Longo na récepteur na biso Gimbo ma récepteur patron o azali bongo si ma caméra pourquoi pas na ba partenaire na biso bato Oyo tout ça na bango kitoko na balobi noko balene depuis quelque part na peso pe bambote na nyau bambote na bandeko nyonso bolanda émission Oyo na tongo to na midi to na butu voilà. J'espère que émission Lobato Yoka ya mukolo malelo nazali ngai moko te nazali bongo na Yves Ngoma Molobeli. Yves Ngoma azali confrère, journaliste, analyste comme moi. Oyo tokomeka ko ça analyse par rapport ya culture tokobeta masolo ya ba artiste, musicien. Bandeko ezoyinda kaka toujours. Na yeb sabino mukolo mwa dimanche émission moko esala kibongo na ngambu pa ndeko na biso Kabana Basele ayambaki Kofi Olomide ba propos oyo Kofi Olomide abimisi na émission tokoyoka ngo elongo na bino elongo lisusu tokobeta pe lisolo ya Zakari Bababaso oyo abandaki na Werason mais na minute elongo na Werason akomo toucher bana wenge mobimba ezali dire quoi tokobeta pe lisolo ya Ferregola Jésus de Nuance na Marie Paul oyo balobi ba pesaki bango invitation ba boaki saki yango mais tisikoyo Marie Paul akomi ko déclarer ye bazuyete ye ba bengi ete est-ce que bande ko makambo boko sala ezali vraiment kitoko toko meka ko funga mana analyse na biso toko toucher mo point ebele na kati ya émission voilà. Je dis encore merci na bande nyonso bolanda émission pourquoi pas na sponsor officiel ya chaîne Oyo la reine Omba la patronne motema ya Ali Abedi depuis Allemagne pourquoi pas na maman Sylvie baena motema ya papa Guy baena les concerteurs de la SAP italien pourquoi pas na mettre vocal de esprit libre autotombe vocal de Baba c'est lobby et kolika lelo otumboli polin ya la titoge merci na bino nyonso voilà Montréal soko za même langage na ngai fungulanga déjà plateau bande ko bade vous déjà Yves Ngoma Molobeli bonjour problème qui me demande à suka ya ba mukendi tout ngaro tamba sali kolo mon frère que j'aime beaucoup Yves Ngoma Molobeli bonne santé ouais santé super posée boulot ya la nzambe toujours vivre kaka maleme toujours vivre voilà toujours vivre avant na to kota pe na ben émission na biso na lingi menza Yves Ngoma a réalité biso moi histoire ne muke Yves Ngoma ya média le lengeni bon Yves Ngoma to ko bongisa eloni ne pesa yo gu ya média bon kotala ga ba mikolo ba legaki liboso na par rapport à Chiki Totangi parce que na tangi na ina asali animation na ina donc tant on a fait des membres après na eu sous bossa parce que na un artiste complet donc ça va tableau c'est ça nous t'entend besoin peut être tableau abenga Yves Ngoma donc na za wana ça la bien portrait si tellement tu vas travailler na ba chaîne ya Batu et dit ka ba chaîne ya Batu pe bêtises za trop tout moni na qui ko sala Hiverno TV chaîne Raimo Hiverno TV donc merci na ba donner sur la chaîne ba komisi ngai na 5K c'est grâce na bango le lot simbi 5K voilà merci et ça y bon moment parcours ya Yves Ngoma tant que journaliste analyste to banimba mo na makambo ya papa na biso Kofi Olomide
ba propos oyo altenaki na émission na ye et pas donc na biso kabana basele yo en tant que mopanzi sango analyse ni ko sala par rapport à ba propos wana bon Paulin omoni makambo oyo ba moi matisa moi volume moi voix pour bato bazolo ba place tout ça makambo oyo ba fi na biso ba musique ya ba musique congolaise ba osala vraiment quelque part yo sala biso pe moi soni na ndenge ya libanda bandeko baolanda biso pe na ndenge ya libanda yo sala moi soni ozolanda Paulin donc tout regretter fort mais pas au vers biso l'omide à les canal TV bazofingana autake mwingi mobimba ce qu'on a comprendre te bana pour ça ba annulé concert wana ndenge mais concert il paraît qu'ils ont déjà annulé non concert déjà annulé parce que lobby dimanche na palais chez moi na résidence na landaki Emilia les kaki na chaîne moko na otanga kombote parce que on a dans la plateau na yonde faut permettre de tout temps ko tanga na yo te bon otanga peut-être pour na libanga OK voilà donc ba foute pe le côté ba foute le côté na landaki Emilia les kaki na chaîne alobaki fort alobi que concert ali c'est concert a confirmé le 30 mais ce que l'autre comprendre tout sur la ba misel biso bazo sunga biso mopao bakomi kofingana mopao azoboya bana wenge siko tsa azoboya bana wenge wana na ndenge ke concert ebeta te to ndenge nini voilà tu comprends te concert ebeta te to ndenge nini bakomi kofingana ti bafingana parce que babi ke concert eza bientôt oui concert déjà tokota déjà producteur ça chez Damagambule producteur a pris là bas sous balar na bango les school ba annoncer omoni na mboka na biso to lingana na tête batu biso nyoso to banda ozela concert wenge wana voilà to banda ozela wenge ba yoka na 4x4 to banda ozela wera na JB ba yoka mais gloire à Dieu lo moto ozela pendant ba nedele tozela pendant ba nedele tozela pendant ba nedele lo wana événement wana lelo yo nzamba sali grâce de biso to ba bana de la wenge mais batela yo dans wenge voilà mais lelo yo ba yoka ni ba beta concert mais c'est le moment où tu vas faire le midi, bah mission sous, bah où il y a le droit d'inviter, bah où il y a le droit d'inviter, bah où il y a le droit d'inviter, vous comprenez? Bah où il y a le droit d'inviter, je peux demander pour vraiment. Voilà, Yango. Mais apparemment, comment on dirait que fait le midi à répondre à Sakara parce que à attaquer na nini, na wenge parce que Sakabiyana pour Sakabara problème est tel, oui bien le soleil est tel ici. Bon, le soleil toi là dans la ndaga lobby. La ndaga lobby n'est alors ça va le bagage na étoile na eza chinois. Ça va le bagage na étoile ba chinois ya mwana suivre ba chango na ndenga mikili. Oui, dans les États-Unis. Na couleur ne loud. Voilà. Sikoyo na ko landa lobby pe na palais na landaki Landrine. Comment ça s'appelle? Landrine oya Kofi. Mais vers Rambo. Landrine, on est Landrine. À chaque fois, on a une émission à confrère la mission Gabana. Ok. La mission que propos Landrine a bien ça qui na au CP en angoté. Landrine on finit direct. On fait direct. On finit direct. Ma bloc a bien ça qui au rôle ba angoté. Le lot so que le lot même so que le lot so Landrine a long exemple pas mon pao. Pour que l'on a mboka na biso da permis on dit que l'on a mboka na biso da permis le so Landrine na longwe pas mon pao so bien qu'il pas wera bonjour vraiment a fini wera pas après abengi sakara bengi sakara mongol D'ailleurs, soit des agents Sankara, Sankara Mongol. Ce côté où Sankara Royoka, tant où Sankara Royoka, soit Sankara Songi sous Bafingan. Bafingan, Sankara peut quand tu es dans Kofi. Pour Babylon, tout, n'a évité celui bande de Bonabiso, diaspora, Balanda, Biso, Baebi, Teresa Mwanda, monté ma Peggy, na marché à Tomba, Baebi Marambo, n'a évité à l'époque, les Aguana, à l'époque, les Aguana Wingé. Wenge des agas ensemble pinakal lelo wenge ba beta conseil obi ke biso to bunda zaka pena deux personnes côté au kaya jibe na kaya wira voilà zaka terrible mais ce que ba te bele ba kufa na mama wenge mais lelo
Wenge basanga babeta concert. Il faut baya baye tant baye baye le roi invité. Pour makambo ya ofinga na o yango mema bango na justice. Yango bakenda na justice. Lelo suka na justice. Voilà. Un peu ça Paul. Voilà, merci tous à wana toujours na lisolo ya Wenge. Invitation comme na maboko ya Ferregola. Na ndeko na biso Marie-Paul. Mais balobi babwaka ki ba invitation na bango. Net ya Ferregola toyoki bazo benga ye azo yambali susute. Ya solo wana. Ah oui. Bon, au monde bilo musupe boma musique congolaise na biso ga. Tolingi minene fort. Invitation wana o ba pesa ke pa ya faire. Est-ce que et comment il na maboko faire? Question yango wana est-ce que comment na maboko faire? Soki comment na maboko faire? Et que faire ba mo benga ya zo ya te. Mais wana faire wana c'est que faire à saboter Wenge. À saboter ba grand na ba lenu na e. Mais siko surtout bito la ndenda tsinga lobi na palais parce que dimanche maintenant na bougerate. Dimanche la fin na na palais banda tongo ti soir pour na bénédiction par quand na 21h na biso bata ba boîte. 5 mois 20h on a molili. On confirme ngope. Bino bata ba boîte. Même so na landaki lobi ba golo ba lekaki na l'émission moko na otanga comme parce que ngatanga comme émission c'est ça nande ba golo ba loba ega babi ba golo nyonso baya na concert à l'étrange ya Wenge c'est que faire kozala mais est-ce que il paraît pas pesa gina roi Pelé invitation est-ce que tant Wenge kabwana kawana to sula no tant Wenge kabwana ka Wenge katifaka tant kabwana est-ce que Marie-Paul Azalaga Asalongwa déjà oui mais ce que ba wapele ya balongwa ki déjà c'est roi Pelé invitation c'est normal parce que Wenge ba otanga Wenge ba roi Pelé bazaki te ba otanga Wenge kana shibe na vena biso makaba na Blaise Boula na Adolphe ba Manda chante Wenge ba otanga ba otanga Wenge te ba roi Pelé. Vous comprenez? C'est normal, ce roi Pelé était normal. Qui m'a fait cette invitation négligée. Bon, m'a fait cette invitation, ma canisse, on va passer na yo. Que ya, so boy bon pour les. Moi, je suis tout ça. Tout le monde congolais, moi, mususu. Congolais ça la blo mususu bacheka. On va pour les Congolais ça la mususu bacheka donc c'est normal pour les. Voilà, Congolais ça la mususu pour bacheka. Mais na ba étoile on a yimi balé en tant que mon pensant. Étoile nous avons ya solo. Na deux étoiles wana. L'étoile au bâti des États-Unis. Bon. Il y a Sakana et Kofi. Oh, Sakana et étoile. Il y a beaucoup de trophées. Ah, t'es bien. D'abord, on balai. Nani au bâti étoile na liboso. Bon, toi, il batté. Kofi m'tabandaki. Après, tu es bon à Sakana. Ben, ce que étoile au bâti liboso est un monde original. Mais Sakana le bien Kofi, ils ont envoyé le monde, il va chinois, il va déposer. Bakimi na bango. Mais ce qu'on na kala émission na on a bétoile belé. Bétoile belé na yo qui il paraît qu'il y a yo qui non na Afrique mobimba ba cheka mo pa oye moko mais veut l'humidité à part ma solo mérité. Azo mérité vos étoiles. Viona azo mérité. Viona il a beaucoup fait la musique congolaise na biso. Azo mérité. Si vous avez une étoile na liboso, vous pouvez 2 ans étoile na yo, et ça bien. Sankara azala concentré na marambuya événement bazarmo événement eza maman événement. Même si maman événement ya bana Wenge. Maman événement même si biso tout ozela. Biso tout ozela ngo, président tonton il la charge à vita na momba na matiti bazozela ngo. Voilà, un mot par rapport à passage ya Fally Ipupa na stade na concert et na match ya Real et na Liverpool où le crée ba polémique belé oh to ka so ba bi oh babanda na basket après ba na billet yo en tant que mon président on analyse no sala bon Fally Ipupa zaki na match ya Real final au babeta OK au moni Fally Ipupa ba masani ba sana kati kuna to sulana ndé makambenge zo kende na mboko biki Fally Ipupa aza camarade ya ba star belé na ndenga libanda parce que ce tout na ndenga awa na ndenge ya awa aza invitation ya bière moko to kotanga kombo te o aza invitation ka longer wana makambutu
si vous avez un scout au Lobani, fallait pour paquet, ma pèse invitation. À part ça, mon invitation, les allois en tête, bisous, t'es un ça fait mon invitation, la pèse pour les. Tant que vous avez fait, baromo le table. Mais mon délai, maman, sur la radar, il a bien noté. Bien organisé. On s'en va pas attendre, il fallait. On a bien gagné les kings. Mbote sika zali ba Gaulois tout ba warrior ba Gaulois ba kobeta yo bon omoni c'est d'autant ba Gaulois et ça par rapport omoni wera na jibe ndi bazala ka wera na jibe na ndenga pembe na ndenga musique congolaise qui n'a fait rien na fali ba Gaulois na ba warrior Gaulois na ba warrior donc fali pour pas pesa ngende invitation yo mo lobi ça que invitation akomi kuna alali na place bien mais normal pour ça match réel ba masane bazana Maman Sané Bazana. Bon, Maman Sané Bazana. Mais est-ce que vous avez mis la salon sur la TV? Oh, mais problème. Problème tout sur la note. Et ça, pour ça, on bête à coller sa bannière, il y a les rabinets. Est-ce que vous avez un star à micro? Oui. Hein? Oui. On a eu bien. Oui, vous avez un star. Même si vous avez dit que vous avez vu na biso ya lora ba coopérative ngaso na sali loko mo boye bande ko ba coopéra ko skizenga tant su bo mona manqué bango pété mais to le baraka vu au biso do sala oyo pour biso do ba véritable star à micro donc le londe na bo ngana ko bunda na pointe pour ba ya beta vous comprenez ngane na boye falinda zawa na tayo ndo za boye soko pakola poudre ya boye lobaka yo mo mutu voilà ndeti ngaso na pakola poudre chenga na palais kuna na résidence na ochango na batiko tak femona yango moni fali kupa il faut ya dango l'écran pour message wana et panzana partout soko yaki ne kate tonga to vanda te tonga to yebate. Voilà, après avoir Kobunda, après avoir Kobunda, na grand frère naie Emilia, tu veux que Ebimi Kesaki a le quota. Est-ce qu'il est vrai que Ezaki mambo le quota ni to yoka? Pour nga banda mambo sala makina zo ki vraiment temps ya ko lande ko ça il a combien d'émissions té? Bon, au moni lobby na zaki na palais, lobby zaki dimanche, lobby na zaki na palais. Na landaki ndeko moko yaki na azaki shuku événement sama na Pullman aleka lobi na l'émission et pas ya concert na biso moko wana na tanga pe kombote par rapport bon ba tanga kombo na biso te voilà ebele ba bulaga TV le internet mais nga na yebisa ok internet le TV internet le TV pour yo luka ba polémique na ba TV Italio ça papa lo babaka sala ngaite yo mtolobi elegi TV na buzoba te na buzoba internet le TV tala moni message biso pesa biso ne doit boyer et qui va partout pour comprendre que muta TV soit ça d'émission na plateau soit si a ozwanga kiosani a côté on chaîne na YouTube biso doyaka biso tellement na d'autres tellement na do lokola bado. Après avoir bitumba ya meli to moni faire gola bien bagan azo bagarrer ils a ko préparer comment ko la ko fiki et fallait que soyo me kine mambo sala ke melia ngana ko beto mabe te wana saka bango ba sala esprit wenge pour fallait pour pendant ça l'autre dans na palais na so ngana question poser ngal boso pardon waya wana fallait pour l'autre dans na palais na résidence na monaki ndeko moko aleka un écran ndenga bike murambo wana fali pour bamtabunda kiti ezalaki mutu ya fali moko nde mutu abundise Emilia abundaki ne Emilia abipe Emilia mutabandaki po ba wana ndeza so uti na kati ba cha ba mo wana ba wana ba staff fa fali mutu bavandaki mais ya ko tsebike bakana ba kota rendre na fali ba yo vanda na ba wana. Vous comprenez? Mais tant que Kaboli, il fallait gagner le mouton na zone na bas. Allez, fallait demander à mon aimé la tourner par 1 mètre, parce que la distance est 1 mètre. La tourner mêlée. Tu as un problème ni na yo. Vous comprenez? Il fallait s'y mêler dans tout côté. Voilà. Il fallait s'y mêler dans tout côté. Voilà, merci. Mais de ça faire. Dossier à faire à ça. Ne faire à zo beta ba ko fi bato so ba bi fallait zo mona. À préparer déjà c'est beaucoup de keba
Non, pas bête musique. Pas bête musique. On a concentré na bon on a Dynasty. Dynasty on a la concentré pour à profiter ba email ya bazawa. On a asala sala ba featuring na bango. Que azu ba makambo wana pour fali pour panda za. Zanan. C'est que faire rigolo à profiter le ba email ya bazawa ça va. Mais tout le bani. Il y a ba qui bon wana bagolo bo bo silike la ngate bo bino bo silike pam ba biso banzoto ba biscuit bo yo beta bo mabe. Donc faire rigolo là il est mo kaloba ke Dynasty wana abengisa ba tout. Ba misenios. Yango de Taba abengisa ba masane ya wingi. Kasi ba masana bongi ba email ya bazawa na kasi abengisa ba beta bon. Kia constater ma mendex ma box ngana bi Ferré. Et verve na makambo wana te. Na bi verve na makambo wana te pour ma bitumba. Na bi ferre na makambo wana te mais ce ferre là ti ba bagarre ma papa. Ali misanga pour dans le déjà complexe. C'est complexe. C'est complexe parce que tu es déjà que fallait muta travailler à Rabani ni wana. Ba box pour fallait na pour na sala à travailler à box. Il be na beta rapina beta na saki. Suko yo suko là ti ba grand ba nini. Fallait aya. Voilà, merci. Merci. C'est le roi problème. Merci. Merci Falaza Yaya, merci. Merci Falaza Yaya. Voilà, merci. Merci de venir sur Takil Babou. On a vu sur Staline News Télévision. J'espère que tout le monde est vraiment dans la émission Nabiso. Voilà, je dis encore merci na Kita. Je dis encore merci na Kita Mata Love. Pourquoi pas na Niaou Mongo Bella Babi Nassi Love Nadine ni toi vraiment nana bafana ya fali MBD balobi bambote na bino nyonso pourquoi pas na B Black pourquoi pas na Angelica qui merci na bino nyonso bondeko bolinga problème kendi bozebele bolanda émission na bosani pété Maman Congo depuis Paris, pourquoi pas Nelly Maman Congo depuis Paris, pourquoi pas Paul, on a foutu de mon laïe. Hein, Paul? Mais il faut bien avoir un bois là-dessus. Mais Patricia Mapata, Patricia Mapata, Mugoma, Patricia Mapata, Mugoma. Voilà. Il faut pas comprendre, vous avez coopérateur. Vous avez coopérateur pour voilà. 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 Un mot par rapport au passage dans le plateau de Bisso, le bateau Yoka. J'espère que au lobby, bateau Sobayoki. Ouais, problème qui est dans ce pays, parce que moni na monde na biso ya média so moni moninga bengi na plateau na e c'est à considérer voilà pour toza ba journaliste ba chroniqueur na ba chroniqueuse belé mais pour considérer go benga ngai Ivengoma na ye na plateau na on a CPL parce que ngamo na on a tikala ko sala yango te na benga on a plateau na yo ko sala ko merci pour na nyongo na yo mo na suka ba polo za ka lo ya na bino ka lo ya na bino voilà merci Valérie na ba landio bon mbote la pesi kaka na ya marinso na mama na bosanité Béon Bekanga garçon choukou na bosanité ya dadambuka le pelimoto na bandal na bosanité président tonton Ilunga na bosanité bisolo bitu za na mariage ya Ditron mon pépé oh Ditron mon pépé bon et mariage à toi maman lam maringa zanga na bosanité yagi Lusala vie à l'église bandal donc bana bandal tout na pesi bino bambote voilà merci numéro de téléphone bon numéro de téléphone manga isa plus ya Willy Mouché Nico Damboka oui 089 33 22 787 donc ya Willy Mouché Nico Damboka 089 33 22 787 donc bobenga bofinga
pour finir on peut ça la biso bien. Voilà, merci. Merci le rôle to lobi pona ba to lobi te ka tout ça côté ya Fali, to ça côté ya Ferre, to ça côté ya Kofi, to ça côté ya bana Wenge. Non, tu as dit ça que mais bato penser que non concert ya Wenge aux annulé, te concert ya Wenge à annulé, te concert ya Wenge nazo confirmer bien que le 30 mois on a en direct live à Kafou. Merci Nayo, il faut me prendre passage Nayo na plateau na biso. Merci na Patricia Pata Mongoma, pourquoi pas na page net actualité maman Adja Serve lobby, pourquoi pas na Nelly Tapela depuis Paris. Bino nyonso nyau na linga bino mingi, pourquoi pas na Kita Matalove, Nana Bafana, Joyce Kabila, vraiment bambote na bino nyonso baye. Bozala kawana baye bo partager émission nga na Starling News télévision, émission na bino Lobato Yoka et Komina Suka. J'espère que bolandi biso émission ça qui très calme. Toi malembe me boyoki. Tu le bel maramba Vezagle. Comportement est Vezagle apparemment on dirait. Ben Vezagle on dit tu le bel en tu le bel en tu es? Ouais, tu le bel maramba. Oh, n'a pas de Vezagle te? Ça la analyse. C'est à la prochaine fois. Voilà, même à la prochaine. Ça ka le roi benga qui était na makambo wana ya moni Vezagle. Zoué Koti. Voilà. Viens pas comprendre que viens pas comprendre. Voilà, merci. Merci Nanoko Balen, merci na Yves Ngoma, Yves et merci na Guy Ngoma depuis derrière la caméra. Merci Nabino. J'espère que nous tous dans le bêta Montréal. 4 émissions. Maman Yasikeye Starling News TV. Starling News TV. Abo Kutande. Live show. Culture générale et poids. Politique ya mboka, maman.